Et voilà, bonjour à vous tous, très chers internautes de 3W Prince Ngango Télévision. Bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui. Merci pour la confiance que vous faites à votre chaîne et surtout un journaliste de la Nobel d'ABC qui est la spéciale. Et aussi, je m'en vais saluer notre invité spécial, le pasteur Israël Ngango. Bonjour, papa. Bonjour, ma sœur. Papa, bonne santé. Kimia Izali, Nangolo Nanzambe. Amen, ça va, papa. Va tout côté dans ma soeur, vraiment l'élo, surtout beaucoup plus ça concernant réplique n'a eu à les 3 mai. Professeur évêque Kaboundoué Salobaki contre le président de la République. Bon, pour lui, c'était pour Binzamba Lobert qui n'a l'accès qui est dans 2 ans, je crois. Abazo assassiné à Okufa. Alors directement il y a qui ont répliqué cause pena pambato télémina kiango na journaux lobaki donc au boya kiango on le loto zongi lisusu pour na kotuna susu quelques questions au télémina kiango ce que lelo yo makambo lobaki réplique wana lelo okolo basusu nini kana même peuple même internet to balanda kiyo lelo avant ça okolo bana moi loba mukina ba internet nous balanda au travers le monde moi loba après to kotana ben émission na biso no nzambe ya pambola ba landinyoso oezali grâce nzamba pesi biso na tinete to la qui s'appelle Yesu Christo parce que yenda azali poumon ya évangile na biso tozali wana te pona côté ya bato mais côté ya ye kozalakisa bato nzela na Yesu Christo moi mokena kwa introduire yango wana
mais tokubanda kosala de temps à autre moi ba émission ya moi ba mpona te kozongisa bandeko na nzela na nkolo nyonso kimia na nkolo elanda na biso. Amen. De papa Choloba tout à l'heure qui mène en colo et les anabiso de partout bozali même bozana bopito bozana ba prison bozana bisika où ya passe mettre bozomona ke suki pona bino nzambe wana atika ba oya yete. Donc voilà papa tolanda les trois mères wa et profession donc vraiment ningisaki et ningisaki non seulement Kinshasa non seulement RDC maintenant Libanda c'est-à-dire ba Congolais on se retrouver dans le monde dans 5 continents dans le monde surtout aux Europe aux Afrique aux Amérique Asie. Donc il y a qui terrible toujours ba message tout le monde a ba réaction dans les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment terrible. Professionnel avec abondé ça ba ki onzamba lobinaye qui président Axala ke bazo comment on a assassiné au kufa dans la tête. Donc il répliqua qui mbala moko misos pe amona ki on mabe bande ko ndo basali nzambe mais ba fanda ki kimia peut-être ba lobaki hors caméra mais yo penza okende na presse au lobby totanga ki yango ba journaux ezawana lelo siko yele ko ngi so au loba par rapport à profession wana oyo et l'Obama qui contre président de la République. Bon, ngai journaliste ba ki vernga pour na base à point de vie oyanga en tant qu'ambassadeur de la paix na katia ville à Kinshasa. Pe lelo bino boye pe veranga parce que écriture likomiwana tozo ki yango na Amos chapitre 3 à partir il y a verset 6 tina 7 parce que bongete les communions sont ekoka kozala na signification nzamba peseli yango soki toki kotanga yango ekomami ete son ton du corps d'alarme dans une ville sans inquiéter tout le monde. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Soki toko yango yanolango na lingala na éviter frère que faut ko salisa biso. Est-ce que kelole ubetaka na kati ya ngomba pe libota ezanga kobanga? Est-ce que likama eyaka na kati na ngomba soki nzambe azali motindeli ya musali na yango te? Pamba te nkolo yawe akosalaka eloko moko te soki atalisi sekele na yete na basali na ye basakoli. Ok, merci papa. À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses intentions à ses serviteurs, le prophète. D'abord, ndimbola likomi oyo batebele babengami bazali ba prophète na nkolo, mais oyo eza ko parler sur un prophète majeur, c'est-à-dire ndenge nzamba azali kosala na mwangu na ye. Biblia eza kolakisa biso ete Yesu Kristo asalaki musala makasi, a livré un grand combat jamais livré, alongaki Satana aye kosekwa tant que Seigneur, pe sima na yango ayaki komata pe lelo tozela boye na ye. Mais l'ilobebeti avant aya kende, il a fait des dons aux hommes. Apesa ki makabo na bato. C'est le Ephésiens 4:11. Kuna nde tozali komona basakoli bazali, ba pasteur bazali, ba évangéliste bazali, ba docteur bazali, pe ba ntoma bazali. Donc likomi oyo tozali ko lobaila yango d'abord, soki nzambe akosala eloko songolo ako lakisa ba ntoma na ye, ba prophète na ye, to ba sakoli na ye, mais ezali ba sakoli ya mikete. Cette écriture parle d'un prophète majeur. C'est-à-dire, dans chaque âge, nzamba tindaka motumoko na message. Oyo ezali ko préparer libota na nzambe pona likambo moko songolo. Na tina na yango écriture oyo ya Amos chapitre 3 à partir ya verset 7 surtout ana musakoli oyo azali oyo ayebani. C'est-à-dire que azana place na ye. Selon Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, Zambé a sali promesse, je vous enverrai Élie les prophètes.
akotindela biso Elia mosakoli. Parce que dans Malachie 4, 5 à 6, c'est à deux versions. Jean-Baptiste ayaki pour na kozwa mitema ya batata kozongisa ngo na bana. Pe deuxième Élie où ezali kosolola selon Amos chapitre 3 na verset 7, yaza kozwa mitema ya biso bana oyo tozali sikoyo komema biso na kondima ya bantoma. C'est banto batata na biso bazali ba apôtre. C'est ça la vraie foi. Pe Yesu Christ ye moko tanga zalaki na mokili oyo alobaki na Matthieu chapitre 17 na verset 11, il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Solo Élie akoya pe akozongisa makambo nyonso ndenge ezalaki. Soko tangi pe na Marc chapitre 9 na verset 12, ezali le même likomi ezolakisa biso te Élie akoya pe akozongisa makambo ndenge ezalaki. Donc awa wasoki son ya trompette kopesama Nzambe azali ko avertir, c'est au sujet de la parole. Lilobo ezali ko préparer biso pona boye na Yesu Christ. Voilà, dans un premier temps, on a vu koloba na tino etali basakoli. C'est-à-dire mosakoli na tango na biso Nzambe atindi mosako depuis le 11 juin 1933. C'était à la rivière Oyo. Ndeko na biso ba sali na Nzambe nyonso ba yebiye, c'est William Branham. Oyo Nzambe alobelaki ete un message, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message où il faut préparer boye inanga ya mibale. Parce que tuzali basali na Nzambe pona koluka kolakisa batu nzela na Nzambe. Donc écriture oyo ezali pona mombu mosali wana. Yenda zwaki message oyo ekosala nini eko préparer libota na Nzambe pona boye na Yesu Kristo. Message yango ezali nini? Soko tangi na mukanda ya Daniel 9 komonete bayebisaki Daniel yo bomba révélation. Pe na tangu na suka ekofungwama. Tokomi mena na tangu na suka oyo toza kozela boye na Yesu Kristo. Donc Nzambe fo fungola liloba na ye, c'est-à-dire Biblia. Biblia toyeba ndimbola na yango, eza te oyeba makomi na nzela ya mutu ndenge oyo ozali kokanisa interprétation, mais koyeba makomi kokokana na pensée na Nzambe. Yango nde babengi liloba oyo emonisaki. La révélation. Et Yesu Christ yemoko alobaki était sur cette pierre de la révélation, je bâtirai mon assemblée. Donc, révélation ezali Yesu Christo azali liloba. Nde etindameli biso na ba prophète d'abord oyo ya tango pona kolobela biso pa makambo oyo ya mike ya ndengwana. Nzambe akoki ko utiliser un prophète majeur pona akoka ya koloba makambo ya pamba ndengwana. C'est un message où epesami na mokili. Donc c'est la Bible où ils allaient révéler. Dès qu'on a biso wana zwaki Biblia, Nzambe apesaki ye Biblia efungwami. Mais selon ndimbolo Nzambe apesaki ye vraiment alobaki na sala musala ya kopalingisa sango en tant qu'évangéliste. Fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est pourquoi na musala na ya salaki makambo ezalaki ebele, ba miracle monesamaki ebele, natina komema batu na vision moko ya komona liloba. Kasi ye akabolaki liloba wana te. Liloba maintenant, soko tangi katikati na Biblia, na penser, croire comme dit les Écritures. Dès que dans Jean chapitre 7, verset 37, que celui qui croit comme disent les Écritures, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Faut-on koka kondima lokola likomi elobi. Pona likomi oyo eloba Nzambe azali kozwa liloba pe azali kopalisa ngo na mokili mobimba. Na age ya Efeze na ebandeli ezalaki apôtre Paul yinda tambolaki na mangomba nyonso pona kopesa biso sango na Yesu Kristo. Pe lelo Nzambe azana toma na ye mosakoli ana si akufaki oyo azali kotambwisa sango malamu oyo liloba oyo ekomami pona kozongisa biso le rétablissement premier ezali kozongisa biso na kati na makomi na Bible mais na pensée oyo Nzambe apesi. C'est pourquoi biso tozali komema bato nyonso na pensée oyo na Christ. Lelo yo depuis le 2 avril 1962 tokotanga ba date et puis tokotanga pe ba kombo parce que Nzambe abongwani te. Azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Na tango na Abraham azala ikoloba. Pe na tango na biso pe alobi. Yango na yebisaki même na tango aliboso ke non
ezali sasa epi na ministère ya apôtre oyo atamboli na mokili mobimba mpona koconfirmer écriture ya Matthieu 24:14 que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ayaka même na Kinshasa, akindaka baville na baville nyonso tout. Et message wana ezali côté ya en guise ya témoignage, c'est-à-dire litatoli. Et la Bible dit alors viendra la fin. Pour les uns ezali litatoli témoignage, mutango batutu bayebi comme na Ewald Frank, yaza na Allemagne, atambolaka de ville en ville. Pe lelo yo bato nyonso tout bayebi makambu ya Nzambe bakendaka na ba rencontre ezali ko salama to kolanda ngo na internet chaque premier dimanche du mois, donc les samedis et les dimanches. C'est lui où Nzambe alobi était mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24 45 à 47. Oui, comment était quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur qui à l'arrivée de son maître le trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire écriture wana l'accès yé toma oya pesami likolo bantoma basali mususu établi sur les autres prédicateurs. O bazali na kati par exemple na mboka na biso basali wana bazali. Oki soki Nzambe akosolola akobanda kosolona batoyo yé ayebi le vrai Dieu. Oyo Biblia l'exception na ebandeli Elohim. Wazaki Nzambe na Abraham na Isaac et na Jacob. O Nzambe na baebelo. Babengi Yahweh. Pe komi monisa ye na nzoto na se à travers Yesu Christ babengi Yahshua, c'est-à-dire Yahweh notre sauveur. C'est-à-dire Nzamba zali na basali na ye. Et mosali nyoso ya kobima, soko ye na likomi o ezali kotala conforme à elobate, c'est normal to bimisa ipe pona kozongisa bato na oyo ezali nzela na nkolo. S'il vous plaît, papa, kozong sanza, kosko iloko nini et motiva ki pour le bac, au pende raso pour le bac professionnel, et ça le kuta et pourquoi kako réagit ça qui? Bon, ngai na lobi qui est s'engager kaka yemoko. Na Nzambe oyo biso to yebeli ndenge na la kisio. Nzambo azana basali na ye. Parce qu'il y a aussi le Dieu de cet âge mauvais. Dans Matthieu 24, verset 24, Bible le dit, il y aura des faux Christ. Yogo iko longola yangote, mutunyo sakoya lobi Nzamba tindie, men Nzambo na lola. Akoki kozwa makamwa mikende ngwana te. Pezo iba we babengi par exemple le président de la République, azam sali na Nzambe. C'est Dieu qui l'a établi. Et s'il y a un problème, il y a des hommes de Dieu, oyo Nzamba azali kosala na bango. Selon la pensée biblique, qui croient comme disent les Écritures. Pe batwana baebani, ezate qui ozali na yo kaka kosalo yo lingi, peut-être pona ko bayeba yo tout ça. Bon, loba ko kosala tozana démocratie, mais soko toucher likomi na Nzambe. Où ils ont interprété ndenge Nzamba sengité. Nous avons ce devoir ya ko ramener bato na ndenge na solo ko loba ete écriture wana ezali pona ndeko na biso wana te. Papa, au-dessus de l'eau, comment on faux Christ, les lots. Ok, tu comme la confusion, surtout dans Nzambe, les chrétiens, non. Tu comme la confusion, ma casse, tu es sauté. Comment doit-on faire pour connaître les faux Christ et les vrais Christ? Les faux chrétiens et le vrai chrétien. Tu as vrai, tu as serviteur en fait. Parce que le lot comme des problèmes, moi dernièrement, tu as qui, Congo central, tu as zonga, chem, la fête, nakata mutu, tu as moi débé, ça qui wana. Na serment ko ba tout débat kana kati wana biso na biso baninga kaka musala. Il y avait vraiment un débat puis ngana za zo mi côté basala Nzambe. C'est vrai mususu na biki balobi boyeza nango solo pe na yoka mais na lingaka kaka ko défendre bango qui ça mabe ou bolam na bango mais na lingaka ko défendre bango mais na oki ko encourager ma bête na défendre bango parce que Bible bi ba serviteur basala Nzambe bozo mériter double honneur. Na son soana mabe ou pas, c'est à Dieu de vous juger. Trop bandengeni qui was un vrai serviteur, as un faux serviteur. Et puis la prophétie, il y a vrai zandengeni, il y a faux zandengeni. Parce qu'il y a aussi des vraies prophéties que Dieu parle. Oui, selon Jean chapitre 13, verset 20, la Bible dit, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé, mais reçoit. C'est-à-dire, Nzambe aza na batunaye atindaka.
Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'on dit mezali ko utana ko yoka liloba na nzambe. Et liloba ezali ko utana nzambe na nzela ya basali na ye. Na zongeli lisusu likambwana. Mutu nyonso tu azalaka mandataire te. Même lelo tozwi mokonzi na biso, il a un mandat. Mutu to akoloba pe de gauche à droite azali président, ça n'engage que lui ndenge na lobaki. Mais nous savons qu'il y a un mandataire, il y a mboka ou azali ko présenter mboka na biso partout. Il en est ainsi aussi na makamu na Nzambe. Nzambe azana ba mwangu na ye. Nzambe sololaka depuis ebandeli. Il utilise toujours un prophète. Neti na tangu na biso na bete, il y a un prophète. William Branham, c'est un prophète. On Nzambe sindi avec un message. Mais il faut peu faire attention parce que tozol batesi makambo ya ba branhamiste non. Parce que ezana deux choses. Tangu Nzambe aza kotinda iloba na ye, neti Jean-Baptiste na première venue azalaki motinda mi Nzambe pona koya ko annoncer nzela ya Nzambe. Tangu ya ye Biblia etatoli ete ba pharisiens na ba scribes ba boyaki libatisi na Yesu na Jean-Baptiste. C'est-à-dire ba rejeter mouton Nzambe atindi. Et tangu yo rejeter mouton Nzambe atindi, automatiquement on rejeter Nzambe. C'est-à-dire tous ceux qui ont rejeté les prophètes, il faut tous à la sincère, ils ont rejeté Dieu. C'est-à-dire okoki ko sala na yo ndenge yo lingi. Dans Mukando Totangi, dans mon chapitre 3, verset 7, si tu n'es pas avec cet homme-là, avec ce message-là, tu n'appartiens pas dans le royaume de Dieu. Et puis de deux, et ceux qui en ont été, de Yokotasu Nakamususu, moi j'étais Paul à l'objet, après il y aura les autres hommes. Batumsu Bakoya, Bakokot Samakanisi Nabango, na Oetali, Lilobanan Zambe. C'est-à-dire, les autres hommes, wana, Baye maintenant par exemple misu baza côté à lelo yo comme ba déclaration ya prophète ya William Branham bazi Bible batie pembeni baza ko interpréter lo bana Nzambe ndenge balingi. Prenons par exemple ce que dit dans Zacharie chapitre 14 na verset 7 Bible la kisebiso était Yesu Kristo na kozonga na ye tangu akoya kozwa lingomba nembala liboso ya mibale pa Yesu Kristo azoya na ndenge misatu pona lingomba aye d'abord a sombi lingomba na ye na nzela makila na ye asopaki na Golgotha akoya kozwa lingomba no to kobenga le retour de Christ pona kokende nango na ye pe sima kozongela pe libota na Israël avant ya ko régner pe tango avant ya ko régner Bible lobete na Zacharie chapitre 14 verset 7 que akokita likolo na ngomba ya olivier. Avant tia makolo na ye na mukili oyo mukili fo ezala purifier parce que ndenge biso to tambolaka na katikati na mukili na iloba na Nzambe tozalaka justifié, c'est-à-dire ondimeli Yesu Kristo balakisaka biso kala aza Nzambe balakisa biso Nzambe moko très méchant ndenge to yebaka yango toujours osali mabe ifuke kotubela boye na boye non littéraire yaki alobi mon juste vivra par la foi. Comment était ndiminanga akubika na nzela ya kondima. Ezaki lumière et sala ki tangu lumière wane ye batu ba comprendre ki était ba ki ko persécuter. Littéraire na batune ba benga ibango ba protestant. Si mape eye kokota na sanctification ya ki so lumière mususu. Chercher la paix avec tous et sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Mangoma mso yaki ko botama lokola ba baptiste ba littérien ba bimaki lumière wana batu ba tsukaki na lumière ya justification ba kokaki yango te pe tang ba pentecôtiste na début ya mbula na biso ba yaki Nzambe apesaki makabu ba bengi ba don il faut la justifier sanctifier puis Nzambe apesi likabo c'était le baptême de l'esprit. Ba pentecôtiste ba ye to yebi misala nini salamaka to muyike même na mboka na biso ba moze adina bala yaki ba campagne salamaki makasi ba don ezalaki manifeste. Mais maintenant to komi na étape oyo il faut to kotsa na gloire to kine na nkembo encore une lumière ye oyo maintenant il faut Nzamba ko sele RRT ozala na ndenge no zali ko penser Nzamba yacha a confirmé une erreur pour dire que c'est ça la vérité. Non, il faut battre zonga maintenant à penser à Christ na lobi. Même mukilio eleki na 3 étapes wana, mukile salamaki na liloba, simana liloba, Bible lobi na biso te mukilio elekaki na nzela ya mai, c'est-à-dire d'élige. Ezalaki une forme ya justification. Pe Yesu Christ ya sopi makila na ye,
natini te mokili oyo ezala racheté purifié na nzela ya makila mpe tozozela avant Yesu Christ azonga que le monde sera châtié, il y aura le baptême du feu. Bible elobi ete na Zacharie 12 kuna ete Israël sera une pierre pesante ekosala ete bitumba ekozala et puis avant que kolo akitisa makolo na ye na ngomba wana ya Olivier akota na règne na ye il faut purification et salam. Mais lelo, ce que je déclaration William asalaki plus de 258 fois, azwi yango na ba citation na pour dire que za likambo eza tango na biso. Bato misusu basali pe banzembo kolakisa ete tokomi na tango ya pole na suka pole ekobima. Mais malgré que prophète alobaki déclaration wana, ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Il y a yango dans un contexte. Mais kozongisa biso na likomezoli te tokoka koyeba ete écriture wana ata prophète mutalobaki yango mais etali libota te lingomba te nous n'avons rien à voir avec ça. Monique na ba branamiste na ba boye message ya William Branham il faut bazongela likomi lelo tozali bi Paul habite je vous ai fiancé à un seul époux qui est le Christ. Il faut ça la déclaration que non, Jésus-Christ depuis 1963 a zonga qui a bali mwasi na ye. Non. L'église n'est pas encore mariée à Christ. Quand on parle de l'épouse, c'est-à-dire nous sommes fiancés avec Christ. Ce que tu as lu dans la Bible, il y a Rebecca na Isaac. Batindaki d'abord Eliezer na Abraham, kende kolukela mwana na ngai mwasi. Bakei bakutani na Rebecca ba préparer et puis tango Rebecca ye libala yake osala bayiko kutana na mobali na nzela Isaac abimaki na pokwa na azwa mupepe amoni cortège wana ezali koya pe bake bakutani azwi mwasi na ye nde amemie na ndako libala esalamaka na ndako kuna nde akeko consommer libala na ye lokola biso pe Yesu Kristo tango akoya tukukutane na mapata à partir ya wana maintenant toke na ye na fête de noces ekozala wana c'était. Et ça aussi, c'est un point où il faut te corriger les branamistes. Bazonga lokola likomi, ko croire lokola likomi et lobby. Donc, maintenant, toza na étape mususu bato pe balindimi liloba. Mais kati na bango kondima ezali vraiment te. La parole est pesameli bango, mais baza et trouver foi kati na bango te. Vous voyez bien que ville à Jérusalem, il n'y avait qu'une seule assemblée. Il y a eu temple à Jérusalem et tout le monde devrait aller là-bas. Naba âge nyos, tout le monde a boité. Le Seigneur a dit sur cette pierre je bâtirai mon assemblée. Dans chaque ville il n'y avait qu'une seule assemblée. S'il y en a deux, c'est-à-dire il y a un deuxième mais faux. S'il y en a trois, c'est-à-dire mais parmi les 1000 là que Bozali, il y a une seule église. Avant retour à Jésus Christ, bana na nzambe bakozala bango nyonso na kondima moko na ko croire moko pe na baptême moko. Voilà, ndenge na koyi koloba mwa muke koyeba ba faux Christ, ba faux serviteur de Dieu sur base kaka ya likomi, bazongela likomi, ko croire comme likomi lobi. Oye kozwa par exemple Proverbe 8 22 et sur celui-ci biso que la sagesse va sur la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse a été créée les premiers. Mais bato a partir ka yekomi wana ba interpréter ango. Ba interpréter yango na ndenge balingi ba memi yango kolobete Yesu Kristo aza babota ina lola et sali ba ngomba so ebele ba trinité bimi mais nous savons que le Seigneur c'est lui le seul vrai Dieu. Mais ce que tali bato mingi ba yanbi doctrine wana baza ba milliers Bible lobiete nzela o eza komemana kufa ezali ebele mais il est vrai qu'aucun lit ne se perdra. Oya nzambe ako se perdre te au moment favorable nzamba ako zongisa. Ok, merci. Je crois que le sujet est belé, très chers internautes. Il y a 3W Prince Ngango Télévision. Togoyamba sous pasteur prochainement. Nous sommes là pour vous servir. Moi personnellement, je suis votre humble serviable journaliste. Donc restez car fidèle à la chaîne Nabino Prince Ngango Télévision. Vous ne serez pas déçus par la grâce de Dieu. Toropé Sabino Bilo quoi bien bella vraiment bien. Début son Équateur to lamba. Bilo penato ils aura temps hein. Bilo licolo te faut vraiment lamba bien. Donc liépé en tout cas on a pour ça. Donc voilà pasteur pour que to kabwana
La question c'est vraiment important. Je crois que les chrétiens, de par le monde, ça va soulager. Lelo oyo, et comme ceux qui se foulent, l'église est tellement full. Donc, bato atie jami na mutu qui zakara magie. Est-ce que nzambe oya lola, au travers molimo santo nae, Saint-Esprit, est-ce que en gros ça te que bato l'église moko boye qui attend 100 000 personnes, même plus. Est-ce que faut que lelo yo full kaka la kaka qui tara image ka magie qui pasteur a besoin qui magie to a touché qui occultisme, on ne comprend plus bato bazana. Je peux dire à ta brièvement par rapport à ça va papa, moi brièvement on a appelé plaignant sur Nzambe balandi biso par le monde. Liloba Nzambe ya solo po bato ba yamba yango ezalaka passe parce que ndenge bi les oloba na dernier jour bato bakozala na posa ya koyoka masapo makambo oyo ekosepesa matoyi na bango mais na kati ya liloba na Nzambe ya solo soki Nzambe alobi liloba na Nzambe e komisaka moto na kati ya vérité pe ekoswa ye na kati ya motema pe eko affranchir ye na lisumu eko rendre yo libre. Mais talan à partir de la Bible awa ce côté de la Bible au commun a été que bateau bazoya na utika na maintenant yezo azalaki koteya maman tango yezo azali koteya yezo kandenga za koteya wana tango yezo za koteya tango azo kolebela makambo ya bien bazoya kolia azo sala bikamwisi bato babeli baza kobika bato bazana bonkoneza kosila wana bazali kolanda po bamusu bazo kolia bamusu bazo ya po babiki bamusu bazo ya po bazimbongo po baso metango abandi solo liloba na Nzambe Bible lobi nini mingi basalaki nini bakimaki mukolo yezo alobaki soki mutu ale musuni na ngai te ale ameli makina na ngai te akoko yinga na bokonza lola bato lobi ye azali cannibal aliaka bato basalaki nini bato bakimaki. Donc esika liloba na Nzambe ya solo ezali koteyama ezalaka pasi bato baya kolanda po na tanga Bible mobimba ezalaka pasi soki tozali kosala évangélisation et que voilà Yesu bato balingi babika ozana maladi yake pa Yesu ozana bonkono yake pa Yesu nano zubu libikote yake pa Yesu wana ezali Nzambe azali kobenga bayekoli na ye. Mais tant que comme parce que surtout na Matthieu chapitre 28 Bible zakoloba à partir du verset 19-20 allez komisa bikolo nyonso bayekoli na ngai kobatizaka bango na komba tata mwana pe molimo santé c'est-à-dire na komba na Yesu Kristo et soki wana te bato wana bayambi Yesu Kristo lokolo mokonzi pe mbikisa na bango bakomi bayekoli. Mais soki bakomi bayekoli sikoyo Bible zakoloba et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, si vous battez bakuni bandiko la Yesu Kristo, la kisa bango liloba na Nzambe ya solo, la kisa bango doctrine ya solo po oyeba Nzambe. Ah, tango wana sikoyo nde sikoyo bato esengeli yeba pensa donc ndenge nini bavandaka na kati na ndako ya Yesu Kristo. So otangi na 2 Rois chapitre 17, omona ke mokonzi bana Israël babebisaki bakamataki bango bakie na captivité sikoyo mboka na bango bato mosusu bapaya bayaki kovivre wana mais lokolo bavandi na mboka wana ya bana Israël bazali bayebaki te ke mboka wana ezali mboka oyo ya Yawe mboka oyo foko vana yango engebene na mobeko na Nzambe mais bikolo wana bavandaki wana baza koyeba te ndenge nini bavandaka na kati na mboka ya Nzambe esolaki nini Nzambe abimisaki ba lion eza kolia bango mobeso te babengaki babelelaki roi epa roi ke batio tiaki bazali kolia bango na bankosi roi atindaki molewi
po aya kotalisa bango ndenge ni esengi ba vivre na kati ndenge biso pe lelo lisusu ne komami na 1 Corinthiens na 1 Timothée chapitre 3 verset 14. Église ya Nzambe ezali likonzi, donc appui et la colonne est l'appui de la vérité. Et ce que tozali kuna esengeli totia matoi pona masapute, mais pour le Nzambe ya solo et kota kata na biso po tozala affranchi. Voilà, pasteur, un mot de la fin pour to kabwana pona lelo na batno so ba pe balandi biso. Bon, le message Oyasuka, c'est un appel à sortir. Batufo ba bima na ba oyo nyoso tu ba kangama na yango, c'est-à-dire ba doctrine ya kalawana. Ils doivent se repentir. Comme dit les critiques dans Acte 2:38, va se repentir pour le pardon de leurs péchés. Bazonga na le vrai Dieu. Et Zambo a solo azali na basali na ye. Pe lelo yo tozali ko lobete Yesu Kristo. Azali ko zonga ba luka ipa rassemblement azali ko salama. Puis rassemblement. Seigneur, rassemble-moi mon peuple avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Batouana, Bakoki, Kobunga pété, parce qu'aucun élu ne se perdra. Mais qui sont, il y a la liberté, va se repentir, va se battre ici. Na kombo na kolo na biso Yesu Christo, pour na bolimbi se masumu na bango, penzamba ko pesa bango likabo.